Donc, quand il y a des années, et tout ça, c'est ce qu'on a dans la carte. Les grands acteurs de Bissot, V12. La famille. La famille. Mais imaginez-vous ce qu'on a dans la carte. Tant que vous avez un mot, vous avez ce qui vous dit. So balandi ya groupe Océan V12 Mbotelabino, je crois que ndenge boiti kolanda na ba image précédente awa ka o ikomelaki ikomeli ndeko na biso V12 na famille Mobimba bolandi yango vraiment ka ndeko bomoni wana ndenge botikite na kobenga et bozobenga nga tongo midi butu moi na moni bolungo na bino envers groupe Océan puis ndeko na biso V12 na famille Mobimba. Et l'accident était vraiment serein de Bomoni Bongo. Mais nous avons mené parce qu'ils étaient sous contrôle. Nous avons aboué. Nous avons dit Awa, la Benjamin Atlant Hospital. Chers fans, bonjour. Bonsoir, ici Kanyos Zoami Binon. C'est votre artiste V12. Dans cette vidéo, premièrement, pour vous remercier. Vous remercier puisque vos alaki est belé, il y a que compatir nangai, il y a que compatir na libota na Mobimba pour un accident ou nene ou ekomela kibiso. Vraiment du fond du cœur, au nom de libota nangai, au nom du groupe Océan Mobimba, nous vous disons merci. Merci, cela prouve à suffisance que Bolingi Bisso, Obotara Bisso à cœur, Bolingi Artiste Nabino, en tout cas, merci infiniment. Dans cette vidéo, pour témoigner grandeur de Nzambe. Vous savez, ce qui est image, il y a accident, c'était d'abord une façon, il y a bino, botal. Grandeur niveau d'accident et bota grandeur monene ya nzambe oyo asali à travers biso bana naye. Vous savez, tant motoza na likambo na mutu te oza na confiance ya nzambe na yo otiaka nzambe na yo centre ya makambo na yo nyonso olingaka nzambe na yo. Dieu ne va pas t'abandonner car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Biso pa tout salami na poussière, na matière moko fragile. Mutuka et salami na matière moko durable ya libende. Mais botala eloko et salami na libende nenge finanaki. Mais ngai muto na salami na matière ya poussière na bimise sauf na libota na mobile. Bandi konanga accident na biso ezali témoignage ya grandeur ya Nzambe. Je viens vous exhorter, chers frères et sœurs, que tolinga Nzambe na motema na biso mobimba. Na mokili faut ça l'effort au sala bolamu. Pour soki oza likambo na moto te, Nzambe akobundela yo bolamu na yo ekolanda yo. Combien de bato basala ba accident moko oyo ke car pour définir makasi te ne bakufa. Mais biso to sali accident qui mutu kai panzani mais to bimisa un sauf. À part le choc ou les normal et accident, mais nous voici nous avons témoigné grandeur et Nzambe. Groupe Océan sali 30 ans la présence de Nzambe depuis na créé groupe Oyo. Bactères va passer dans groupe Océan, ils savent comment nuit et jour tout le Nzambe. Tout le Nzambe tilelo. Bon Nzambe wana tika bana yetu. Bola moto sala ya komema bato ba bien na groupe bazaki ba païen, ba koma ba chrétien, ba koma ba évangéliste, ba koma ba apôtre. Nzambe wana botika bisote. Yango to ko ba toujours ko sala bolamu na mokili. C'est vrai tout ça ba être humain, tout ça 100% na bolamu te. Mutu azana ba erreur kasi tango zani kamona mutu te Nzamba ko bondela yo toujours.
biso toza ba Ebenezer buba no benga biso ba Ebenezer miracle nzambe ba fani nyonso sika bovandi tia makolo na se yebisa nzambe merci pour épargner biso na pire à épargner biso na danger liwa bakimbangiste nyonso sika bozali bana ya papa maman Angèle biso nyonso toyemba alongi na ye alongi na ye. Merci beaucoup à tous les chrétiens toloba nzamba za malamu miracle nzambe bolingo ya nzambe tolinga nzambe na motema na biso mobimba moto ya kotuta biso tamuso akanisa ya kotuta bato bawa kokufa mais tala nzambe na bikisi biso. On est là, nous continuons toujours pour l'année la soin. On est là. Dieu nous a fait grâce. Chers femmes, vous qui faites qui n'ont pas matériel, caméra et pensant qui joue accident. Entre temps, film et nabino, il faut être tout ça au koba toujours mosala. Film et nabino, il faut être vous avez un numéro à compte banque qui est yo tout ça mis la bonne foi. Vous soutenir le groupe na yo on a reçu matériel ko soutenir ngaité ko tindela mambo te soutenir le groupe et son matériel caméra ba minda ba ordinateur nyonso ezaki vraiment endommagé parce que jour en haut on a baloké de tournage. Alors que Dieu vous bénisse to ko ba ko kama nzambe to linga nzambe na motema na biso mobimba to sala bolamu na mokili to éviter ko sala mabe na mokili to sala bolamu to zala malamu na moto nyonso so za malamu na moto nyonso atali kama eliwa batu mokili batu wana baba nobondela pona yo nzamba kotikote tango za clean na mokili nzamba kobosa na yote komona ngako ya nzambe epa ya nzambe mais ça a deux significations chez Dieu et puis Yanzambe pour Dieu, c'est lui qui appartient à Dieu. Donc, biso tout ça de Ebenezer, nzamba l'accès miracle à travers biso, na komiso lo lendo makasi ya kolobaki, kozala nzambe zalaka ku, kozala nzambe zalaka tsunga, koyeba nzambe zalaka bien, kosaila nzambe zalaka bien. Obikela kopesa mo témoignage moko biso na groupe Océan na Congo. Tellement que tu as la soif de Nzambe, tu vas aller sur place à la retraite des athées, tu vas aller fouta mbongo na camp militaire, tout l'espace moka poto sambela. Mais bokina camp militaire ba seront avec la guerre boke ya Kabila boyebemba, mais toujours ba risque à tout le monde puisque pour na biso to tsana mutu ke doke lukana Nzambe. Siko bota ba degré à foi ba niveau bon. Et bon, nous avons tout ça, et là, atika biso, atika biso te. Bon, il y a un côté. Donc, Caro, il y a des années, et tout ça, c'est ce qu'on a dans la carte. Les grands acteurs de biso, V12. La famille. La famille. Mais imaginez-vous ce qu'on a dans la carte. Tant qu'on a un ango, on a si vous avez des exemples, c'est un miracle, ou bien c'est un coco. Mais pas les exemples. Tala, Banzambe, Tala, le logo est béni, et continue les côtés, dans le colomé, abîmé, c'est un sort. Banzambe. Ah, si vous avez une blague, c'est une blague. Botala, Botala, ce qu'on fait, nous abîmer ça, c'est un sort. Botala, Botala. Si vous avez une blague, so miracle ni so leka nzambe te bo siko awa pesa so bana so ba ina sima bo bota wana shoko déjà ndenge za wana et ça je dis na kati mais il faut mata non et je la kati mais ba bibi se sauve dikolo ko tolo bate dikolo ko bate dikolo ko be ko la camion on va camion biso ndenge za wana kin bota wana boye vraiment. Mais, comment tu as dit c'est ça? Comme on est en Zambie. Comme on a V12, comme on a V12 en Zambie. Comme on est en Zambie, Zambie a ça des gaz qui est à Zanga. Donc,
libéré toyokisama mabembe nzambe aza na Faut que la merci. amen Amen. ok Nzambe bien.